kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo ekangami ekambami na munganga spirituel dokotolo na bango. Nayelaka bino masolo kitoko, masolo édifiant, masolo oyo elakisaka moto ndenge nini akoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Lelo tozali na masolo moko tokobetela bino ndeko mwasi abengi biso na mosika na kati ya mboka Australie kolela butu moi. Ndeko mwasi aperda ya na ya mwasi. Na kopesa petit résumé ndenge na mesana kopesa eleki mwa mikolo ebele bato babengaki ngai monganga spirituel toyokoyoka suba masesete ba masolo te. Okomi kobeta mingi ya politiki, okomi kobeta mingi ba makambo ezali koleka ba événement sur les champs. Oui, vrai. Biso toali ba panzi sango. Toali ba journaliste o toali kosala mosala ya investigation ya mboka. Pe kosala investigation ya makambo mingi spirituel yo mokili. Oyo totambolaka par-ci par-là kotia litoi na biso na koyoka o wapi ezali koleka kuna o wapi ezali koleka côté oyo. Bayimboka ezalaka pasi mpe mawa eza na bagenre ba masolo mosusu tozwaka. Yo moko okolanda lisolo wana oyoka mawa mingi na motema, motema vini ezali kosenye. Mokotala ke mokili ya Tata Nzambe eza na masumu trop pe mingi. Bayimboka likambo oyo na kobetela bino lisolo oyo ezali pasi. Bolanda nga na bokebi mpe na bwanya. Nalobaka na bino mingi bo partageaka chaîne oyo po te bandeko bazaka ba ignorant mingi bakotaka balandaka lisolo. Bolanda lisolo ezali spectacle monene pe ezali mawa. Ndeko mwasi oyo abengi biso azali leki ya mwasi moko ya moyi. Comment ye ayi ko découvrir problème oyo? Ayi ko koma na niveau ko découvrir problème oyo à partir ya camarade ya kulutu na mwasi oyo akufi atiki ye na bana mine. Mabala oyo bomonaka mabala bandeko basi bokotaka. Libala yali place oyo basalaka nango lisiki te. Ezala côté bo mobali, ezala côté bo mwasi. Tu peux pas prendre tes secrets familiales. Ondeko limbisanga mwa moke ngai na mbetu na mama na okoka susu te. Ozobetela mo ndeko camarade na. Mais tu ne sais pas, il peut aussi te détourner. Il peut aussi utiliser quelqu'un. Yango na lobaka na bato ke bosala ningele bozwa bwanya ya bomoto na mokili ya Tata Nzambe. Moto nyonso a prendre conscience ya ba acte na ye. Ndeko oyo abengi biso aleli a perdre ya na ye po abenda pire petite sœur na ye moko achaka na palais. Pire petite sœur na parti Australie achaka na palais. Pire petite sœur wana komaki kobima na mobali na ye. Il ne croyait pas de ça. Zouwa na pasi moto ebomai. Mais bango comme bazalaka na Afrique à l'époque na temps wana el kulutu abeli akufi ye koya sima po abokola bana. Mobali azweli visa aye koya sima basi bakunda grande sœur. Mais moto abeteli siko lisolo azali camarade ya mowei. Tozwa sport oyo tomela mai bongo tokende na mozindo munganga spirituel siko na zongeli kobeta masolo. Kobeta masolo nde nayebisa bino ke tozokota na août, septembre, octobre. Mutu kese démarrer tokende po tokoma ntina 2026. Boko vivre masolo ya ndenge ebele na plateau. Bokomona bato na koyamba forme nyonso. Naza na émission moko nauti kosala témoignage moko ya monene mama moko na kombo ya Eve Olga Diba. Bokomona ngo d'ici là. De soki lobi te sima lobi. Po eza na kati ya laboratoire bakolamba. Oyoka témoignage choquante. Ngala mama na bofarafa. Pona nini? Mokili ya mokili oyo etondi na masumu ebele. Nalobaka na bino eza na bato mosusu bapandaka mpe boye ba friend na ba Facebook. Mais à tes anniversaires na yo
akotikala kosouete yo te. Na camarade, est-ce que moto abongo alingaka yo? Sala lingele. Mokili oyo faut zala trop prudent. Moto nyonso ali moto kolakise face nyonso te. Faut pesaka face mosusu face mosusu otiki. Nala ndeko na ngai pe noko na ngai azali parmi ba conseiller na ngai ya minene na kati ya Ediba TV que j'ai salé en passant. Azaka na Canada. Alobaka na nga faut faire attention mon neveu. Cet monde appartient aux méchants. Tozomona méchanceté même ya ba Vital Kamerhe na kati ya ba parlement. Tozomona ngo partout. Les gens sont trop méchants même. Balingi évolution ya batu te. Balingi batu bazala toujours les derniers pour bango basepela. Je salue en passant mon oncle propre. Oh bengaka machia même soko moni face na ye na yanga direct o ba yebi biso eza peza bon. Donc mutu tout faut ça la ningele. Attention, attention. Même etinga munganga spirituel na belalaka 2028 bomona nga gouverneur eza na bato basi babengi ngai kolobaka ngo te ngabi te nayebi epai na telemeli nayebi epai oyo naleli kosala je donne na miyebi likambo na okoloba donc kosala lelo problème te mpo ekozala esi ntango mosusu tokóma na 2028 yo kozala te me baoyo bakozala bakobenga yo peut-être kote kozala ou bien oyo akozala ela oya kolanda o place okokende akoyebisa bwi natikaki gouverneur eza nango makambo ya mokili eza nango makambo ya nzambe oyo ezali deja préparé tozwa sport oyo ebongo tokende na lisolo ya baméchant. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman avec église. Alors là qui vient te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotani mama. Oh mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi chéni. Maman Zolia 3 fois Tongo Medi Popo Debo nanga elo musu sepere singai Misunga homme de veillard Webi ba webi ke Bana courant so kata Soka sarika manœuvre Pano ya di Tan Bana lumière 24 heures sur 24 heures Et puis connexion internet et vanda Et puis Soki mama ayoki mal à l'aise Ou bien mutu pasi Nzoto déranger Kaka na mutu na place à la liwana A fini bouton rouge Docteur Mbango ataka Tu sais pourquoi Homme de veillard Misunga Eza na kata clinique Misunga. Donc so futi mbongo nozo regretter te. Ah bon, juste bien nazali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na opinda ya pon bana. C'est fini tout ça. Bongo liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bongo rendez-vous kana fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya panda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme na komili bati misunga. Babe. Voilà des retours na kata chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo ekambami na munganga spirituel de kotolo na bango papa Ediba likambo na moto te. Nalobaka na bino chaque fois na kata chaîne oyo na joie d'inspiration kosala misala oyo euta na nga te euta na nkolo eza mpe bahazard te mpo lelo tokóma ntina baniveau tokomi avec babono boali komona nombre bokoti toali kosenga bokóma su mo plus mpo te tobakisa toke dans les 100 000 1 million nde na prometa bino un jour parce que awa tokobimisa baprogramme ebele bokomona dans les jours à venir nde nalakaki bino lisolo oyo ya ndeko mwasi oyo abengi biso leli mpasi ya kufa ya 30 na ye adécouvrir yango esali mpasi mpe mawa yango alobi ke eske mokili ya tata nzambe tokoki kosalisa su bato te tokoki kopesa mpe bato connexion su ata ya makambo te
ya vie ou bien yoza libanda epai boye olobi bon epai yonga na fandi exemple monganga spirituel awa donc j'ai une famille donc sona la famille awa c'est-à-dire que bato mosusu mpe côté baali oyo toza mpe en contact na bango ils ont aussi une famille ndeko grande sœur na ye akendaka libala na Australie mobali abali ye na kini alandi rejoindre mobali na ye na Australie basali foyer na bango baboti bana mine na kobota bana mine avandaka ye moko aye kotalaka petite sœur moko mpe na quartier oyo bayebanaka na baquartier ayaka mpe Australie mais aye nango badifficulté ya mikanda biloko mosusu ya mike mike ye moi azwi atie na pale mwasi mpe kitoko mwasi ya bien mais ndenge baza kovivre intention kutu ke mobali na ye akoki kolinga mwasi wana petite sœur wana eza te mais subitement aye kokamwa ndenge nini aye kokóma ke leki oyo wana aye kokóma likangu ya mobali na ye yarivaki ndenge nini ayebi te aye kosutumuka kaka ke petite sœur akomi na bango amakuma vis-à-vis na ye aye kodeklare kutu funa bima nakende kovanda mpo ase azwaki mokanda na ye akende kovanda epai mosusu nzoka nde leta akei na mokumba oyo esali ke etraine grande sœur na ye na liwa yayeba te bango bazalaki na nkongo leki wana oyo ya epoli oyo babombaki na ndako mpona kobenge epoli oyo ya motema mabe oyo ya égoïste oyo ya motema liku ya koanvie toujours tolobaka bato oyo balinga koanvie mpe kotya bato ye aza na eloko nini bato wana bazali le même classe oyo nango totalisa bino mwa ndakisa bango ata bozali bafrene na bafacebook akotikala kosouete oyo joyeux anniversaire te eza ya mibali eza ya basi alors bajara bato ya bongo neti ngai munganga spirituel nakomi kocomprendre bango nakomi kopréféré kutu na bloke nanga moto ya bongo tomonanaka te parce que ça ne sert à rien po tokotikala kopesa na ta mbote te ata mokolo ya manifestation moninga osali yango te ozozela kufa na nga mpo komela ngai mes condoléances à la famille ou bien rip te ezalaka te mpe kozalaka te sala ndengele na mokili ya tata nzambe sala ekenge koluta nyau oyo balobaki moto abombani aleki yo na mayele dozala bajare wana comme yo bombami leka moto aza kotala yo na mayele yango nayaka koyebisa bino masolo oyo na bwanya mpe na bokebi tala epai wapi bonte ya mowei ememi ye na liwa mpo azwi voisine azwi petite sœur ya quartier atie na pale c'est la même chose otali koza na trésor mo na maboko a trésor mo na kogera yango nga moko te tika nabenga master yaka yo simba boro oyo tokumbela yango mokomona master mosu otie ye wana boye abandi na ye bujingijingi abandi na ye buzoba bafini yo mpe motema malamu sala nango attention motema malamu keba nango tozovivre makambo wana mingi na Afrique du Sud opesa motu mosala sans condition mais ekomi na tour na oyo ozwi mwa difficulté obengi ye nde akomokangelo bapele akomopesa bapromese mais bavide eza nango aboyi kaka aboyi oyo nakoloba bayimboko bakolandanga na kati ya chaine bayebi eza makambo solo le petite sœur babalokotaka ayaka na palais bayokelaka mawa ake aboti mwana liboso grande sœur asali AVC mowe akabwani une année deuxième année mobali apesi susu se mikuna bana bango mibale kotobalaka mingi grande sœur malade ye makasi kamokanga bamitema esali susu une année mwana oyo ayaki libanda akomi na mokumba mosusu grande sœur ayoki asali nini akufi basali matanga mobali apesi explication faka apesa abelaki
nzoka nde le problématique ezali nani mobali. Mais alobi na famille rapport wana te. Ye apesi rapport mosusu. Mwana bango akei. Ye atikali na mwasi aza na bana misato. Kote oyo batikali na bana mine. Asa kovivre atali ke bana mpe bazokola mais ezosenga kaka soutien de famille aye kobengisa ndeko na ye ya mwasi. Oyo atikalaki na Afrique aye akei Australie. Oyo abengi biso na kati ya Diba TV oyo tobeta lisese na lisolo oyo tozali kolanda na minute. Akei Australie. Akomi Australie papa bana bayebisi no papa koma na mwasi mosusu. Ayelaka biso mpe bandeko na biso oyo ya solo. Ese mama ayebaka ngo te toyebi te biso tomonaka apres liwa ya mama. Papa akoma wana mwasi mosusu kolakisa biso oyo baza ba demi-frère na biso mpe ba demi-sœur na biso. C'est vrai. Amukolo akozala mpe na besoin mais ndenge nini ekozala kaka apres liwa ya papa asakomi na bana misato. Leta bazovanda mbula mobimba kuna bakisi susu bakomi mine. Bato bazangaka te oyo bamonaki makambo yango ndenge esalamaki kati ya chaîne na bino Diba TV mwana Congo ekambami na monganga spirituel dokotolo na bango papa Edi Diba likambo na moto te moto oyo ayaka kobetela bino masolo kitoko mpe eteyaka bino edifia oyo nakendaka kosala barecherche mpe bato mosusu bayali kobenga na nzela ya singa lokola lisolo oyo esalaka biso ezosala biso mpasi mingi mpe ekolanda ngo na bokebi bokomonaki toali kotambola mpe kopesa ya le meilleur on alobaka na bino chaque fois qu'on amène le meilleur pour vous enseigner spirituellement, pour vous enseigner jusqu'à vos maisons, pour vous enseigner dans vos vies. Bayimboka nandako kuna bayali mine koto bayali misato nde na bike bato bazangaka te oyo bakobetaka lisolo. Bakamaradi ya mowei bayebi keleki aya abuta Kongo ye tata oyo azalaka malamu mingi te tika tokende komona ye tobetela ye masolo oyo esalaki mpo yaya na ya kufa. Babandi kotuna ye ndenge ezalaka kaka na masolo ya boniki famille komokoma eske oyebaka liwa vraimen ya ndeko no wi kantier abelaka tomonaka komaka paralyse bosolola te no na telefone ezokaka non basusi ezoleka ye mingi azokoka vraimen susu kutu kovivre te periode moko ya kosenga kutu azonga ata kisasa wana azonga ata kisasa yayo tozovana na poto ozonga susu kisasa abiya komona teke nazovana na poto nde place miele yali place na yali nana baproblème oyo eza kokufela nga na motema yango nde ekomi kosala nga boye parce que il croyait pas atala ndenge babandaka na mobali na ye na Afrique ndenge babundaka mobali akei Australie abundi abengisi ya ye babandi kobokola bana na bango po bazali na bana deja bana Congo bazali na bana na bango bazobokola bango bana mine alors kote oyo baye kokutana na motu moko kaka na Australie mwana quartier aye abandi komema désordre na kati ya foyer na bango nde eloko azokoswana na ndeko na ye ya mwasi na baboti na ye. Bato oyo bazalaki na bango sur le terrain bakomi koyebisa ye masolo oyo ezali koleka te kulutu na yo ya mwasi tala makambo akutana nango wana deja papa kuna akokisi bana bakomi mini eleki ye inana apres kuna mpe akomi na bana mini bana wana bazwaka kotala mpe bango koto pasoye na bana na koto babino papa apres liwa ya mama apresenta biso ba demi frère baseur na biso bayaka mpe awa owambo dimanche mosusu mpe baseleprene na ye mama leki baya mpe kolanda bango visite po papa vraimen komai kopesa mpenza position ya kolala kuna koto oyo ayaka koya bayimboka nalobaka na bino na bokebi mpe na bwanya sala ningele mutu nyonso tu aza ya kosekisa te mutu nyonso mpe tu aza mpe ya kosolisaka te makambo na oyo mingi ya kati fozala na pire yo
pile ya dedans nde bokobanda kobetaka lokola nga na Fiston Kabwena, lokola nga na Dadi Nitu, lokola nga na Simplice na Lutonato na kati ya Montreuil, tobetaka bakati na biso. Alors tolingaka te bakati yango tokobetaka yango ekomaka 2-3 personnes. Soki osololaka na président Dove, tosololaka mpe ya biso ya kati, mais elna osolola mpe mosusu kote oyo mpe bakati mosusu mpe ezali. Donc soki ozwi bakati okolabisa ngo motutu elongwe bakati ekomi radio ezali bandakisa na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango. Bayimboka bosabonaka massivement na kati ya chaîne oyo mpo te bozangaka te kozwa ba de nouveau oyo ezali koya. Yo moto ozalaka déjà abonné plus de 1500 abonnés, c'est déjà beaucoup na kati ya chaîne oyo. Après une année tokomi déjà komarche bien. Donc ndenge yo ozo kozwa ngo ndenge ozali mpe kopartage yango plus mpo lobi tozwa susu tokoma plus tobakisa nano mwa 500 abonnés mosusu esala biso 2000 nde stress na biso towana ngo yango wana ebongo lobi tobanda kozwa mpe mwa su esala biso bien. Bayimboka esalaka mpasi ere babandi koyebisi bamasolo babandi kocomprendre babandi kobeta mpe masolo na bayimboka oyo bandeko batikalaki na Afrique koyebisa bango ketala makambo na yo kutana nango awa oyo makambo bana bakoyebisa ngai bana bayebisi nga ke papa azalaka na mwasi mpe bakamarade ya grand sœur Mowei bazolakisa nga ndenge nini grand sœur akufaki. Donc nabandi kosala baanalyse na moni ezali ya solo grand frère beau frère eza lingaki grand sœur te mpe moto aboti na azali kaka pile petit na kati ya ndako. Tozwa sport ya mama Sheila Mwanda, mama oyo azali kozwa encadrement ya baorphelin mpe kopesa bayimboka mosusu misala mpe kolakisa lisusu centre de formation oyo euti kosalama mpona kolakisa bato lolenge nini ya kosala misala oyo koyeba yo moko komiswa en charge un jour osala mpe vi na yo okoma mpe chauffeur conducteur obanda mpe kotonga bana batelier. Mais mingi mpe ezali baorphelin na baye oyo mpe balingi bayekola boya na kati ya lisanga ya oyo tobengi ya organisation ya mama Sheila Mwanda na Pasteur Sani na likanisi oyo bazwi ya kokanisa bandeko na bango ya kosunga peuple congolais oyo azangi métier pa mama Sheila Mwanda pe pa Pasteur Sani okozwa yango. Tozwa sport oyo ebongo tozonga na moziki. Ah oui, centre de formation professionnelle Siloé, oyo fondation Sheila Mwanda atie na ba disposition na biso pona kosunga ba jeune, ba papa, pe ba mama koyekola mosala eza trop tard te. Topesi fondation Sheila Mwanda merci mingi pona kosunga ba jeune, ba papa pe ba mama pona centre de formation professionnelle Siloé. Yakoka mwa ete ezali inscription eza ofele. Inscription eza gratuit. Inscription eza gratuit. Oyoki bien. Inscription eza gratuit. Tozali na Mongafula, direction Mitendi, na arrêt douane, pembeni ya Mbetseke. Centre eza na avenue Kodia numéro 12. Avenue Kodia numéro 12. Bonjour bandeko. Shalom, Zambia, Pambola Bino. Vraiment kosepela kozala bino ensemble biso tozali centre de formation oyo ezali kosala ke lobi bana na bino to bandeko na bino bazala bato utile na société. En tout cas tozali na ba formation tozali na coupe couture lobi mwana yo ayeba kotonga elamba na ba formation ya kitoko na ba condition moko ya kitoko nde bozomona tozali na esthétique. Et puis tozali lisusu na auto-école ngai prof ya auto-école. Vraiment na bengisi bino ba papa ba mama botinda bana na bino na formation ya auto-école. Fondation Sheila Mwanda. Ozwami na Kimbondo côté Ambiseke na avenue Kodia numéro 12.
epai wapi tozoforme bana na biso ya basi ya mibali bamama bapapa meme na auto-école na esthétique na coupe couture na décoration coiffure et informatique par option ekozala mpe ebele ekobakisa bandakisa bahôtellerie ainsi de suite tobengi bino boya ebele bokozala décide nazongeli bokozala décide formation eza kitoko makasi bandeko na matadi kibala are ya kote ya na kati na TV Congo ekanga monga spirituel bandi sport culture mama na banda s'inscrire bobengana bango po bozwa ba place ekozala un peu limité nazongi na lombango na kati ya masolo na biso ya mokolo lelo oyo ndeko na mwasi apengi biso na mboka Australie esalinga plaisir komona bato bali kolanda biso mokili mobimba partout po te bazali koyoka na kati ya Diba TV mwana Kongo ekangami na monganga spirituel mate ya kitoko papa monganga spirituel na teyaka oyo nazali kolakisa peuple de Dieu lolenge nini bakoki kotambola na mokili oyo ya se ndeko mwasi ere azwi bacalcule na baanalyse tu wana abombi asimbi toujours losambo mpona kokumba kokolisa bana ya ndeko na ye ye mpe ndenge avandi na bango esesali déjà 5 ans yango aza na bango amoni likomwa bapeza te beau-frère akomine plus kuna awa aza na bango mingi te balobaka okoki koyiba nango 100 jours me mokolo moko ezalaka ya nzambe do mokolo wana sikoyo ekokaki kisi soki mpe eloko nini mama wana asalaka leki wana asalaka na mobali wana oyo tozobeta lelo lisolo boye eza lokola 6e année no 5 ans 6e année yango oyo efungoli papa wana miso akomi na bana kuna 6 abotisi mwana mwasi wana bana misusu baza année moko 6 namereki kosote mwa moke epai wana kuna bana bakomi 6 awa batikali mine me 5 ans nyonso apres wana yakutaki na bana mine deja babakisaki so mibale do ya mike baali mibale me na minute oyo eloko wana batiaka ye oyo baliesaka ye nde nayebisaka bino awa ezali chaîne édifiant elobaka sembo soki batielaka ye mpe kaka na biloko ya kolia ezongisa ye moto parceke mwana wana azalaki mwana na kati ya ndako pa grande sere alokotaki ye na balabala abi bokomi oyo ye poto sika epai ya kovanda ya bie malonga ya te ya kovanda awa timaka bamikanda papa kosalela yo nde place babandi kosalela délinquance na bango aséduire mobali ya bato abebisi vie ya mobali ya bato yango nalobaka na bino mokili oyo esala ningele okozwa mopaya otie na ndako na oyebi te otie nani okozwa ndeko ya mobali moko omemi kuna oyo tokokosa mwasi na yo ça c'est mon frère non ntango mosusu relation sokolo pakala mais aza na bacompte à rendre aye po adétruire foyer na yo raisonne sikoyo motu moko aye kobima na mwasi no na kati ya ndako na odécouvrir yango okosala nini nana besoin ya bacommandeur na motuna wana olokozwa master moko cousin moko bo cousin kutu c'est trop dire ozwi camarade moko bokutana na baafrique du sud awa obiye bokutana na bafrance obimisa ye pa mwasi na yo ndenge mwasi no aya ça c'est mon frère kutu okosa mwasi no se mwana mama leki mais after that ane mwana mama leki te aneka relation akoma mpe koyolia fufu wana akoma ne kosanga mabutu wana ayaka alekaka dossier bango bala babengaki ye mpe papa leki mais mokolo mosusu osurprendre ye na mwasi na yo soit na canapé ou bien na chambre na yo ou bien na cuisine mpe moto ayebi so babimaka okosala nini okobengana mwasi to okotikala bozala na relation wana yango nazobala bino ke tokeba bino mpe bandeko basi epai boyeli mabala boza mpe na droit mpe te ya kokóma na bakamarade kirikiri oyo boyebi etat d'âme te
soki mobali no aza bagenre wana te ke basala ndenge na besoin clavier etambola na mituna oyo Chantal Zanzu panza yango baclavier il faut eloba na kati ya mboka oyo tobengi na kati ya États-Unis mingi ville ekiminga eoya na kati ya bifalo Chantal Zanzu mère sociale mingi babengaki mama sociale mama mokambi panza émission surtout parti wana okosala nini bayimbo Dans le Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na ye lisu liboso na bino mpona kosenga bino merci na bao baosoutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe alola apambola bino tozomona baeffort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzambe apambola bino na ye lisusu liboso na bino mpona kosenga bien aimé bokanisa bana wana na bilamba bokanisa bana wana na kolia bokanisa bana wana na minerval bokanisa bana wana na basoins médicaux nzambe akozanga te kopambola bien aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola mpe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu mutu nyonso aza na poto so natili bongo mpona fondation ata $7 asimba yango te ongele batiki $7 nakosala mbala moko transfert na compte na ye bien aime bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakolokoka nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na maboko mwana moto bapesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi me babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esango na mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo na kokoka motuka na motambo na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miraki ndeko moli asala makambo lokola moto aza na ndoto asala makambo lokola moto ayebi te asala makambo toyokaki babotisa mwasi babitu ona le ténèbre bana makambo ya sala donc ayeba te ke bana oyo place awuti 6 wana bazali bana na ye nzole pete kola baboti nde na Congo na Afrique basala moyeki oyo awutaki Afrique mpona koya kobokola bana mama leki kende kofanda na bana ndeko noko baza mpe mwa mike okonsole bango mama ya losambo nde epai wapi nde place makambo nyonso ekendaki kobeba bayimboka nalobaka na bino na bokebi mpe na boya keba sala ndenge mutu nyonso azali mutu akoyamba na ndako na yo te meme na bandeko na yo propre et surtout biso bato tosi tobima mingi Afrique nabetaka lisolo ngo mwa ntango molai nalobaka ngo mingi bandeko na biso mingi batikala na Congo ils ont pas l'amour de leurs gens bafamille na bango oyo baza na étranger bakanisaka libanda mbongo ekoyaka na nzete non il faut kobima faut kende koluka polia me na Congo na nkolo na matembele na nsima ndako me biso awa bandako tofutaka toza na bacondition ebele oyo ezopermettre kosala te eloko moko te donc lelo oyo nga monganga spirituel nakoyebisa bino basembo baverité oyo elekaka meme libanda je m'excuse mwana mwasi wana na kolela na kobelela nkombo ya Yesu Masiya mpe balobaka bawei basalaka mpe peut-être mais moi je ne crois pas lui il a dit seulement ke balosambo na ye nde efuti ye nde esali ke azwa
lifuta oyo azana azwa, je m'excuse, azwa lifuta oyo azana molelo, azwa lifuta wana na maye oyo mobali ya grande sœur na ye asalaki yaya na ye. Baza famille chrétienne, ebongo yo ozelaka nini pokoma mpe na famille chrétienne? Tala Nzambe ya kofungola mobali wana misu, mobali wana zongi mpona koya koyingena na ndako na ye lokola moto wana poti na misu, akotuna mwasi oyo aza na ndako mama leki wana yano azali. Me yo toza na bafoto bazolakisa azondima te. Donc il y a des gens qui dorment comme ça. Il y a des gens qui dorment, qui ne savent même pas que eloko moko bo événement est le cas. Mais azoko tambola na ye na mokili. Asololaka pe na bato, akendaka pe musala, azobota pe quelque part. Wana tobengi yango vie spirituelle. Eza vie spirituelle te ke na astral, on a nini te na boyi physique. Il a des enfants, 6. Mais asimbi ko wanga nango, o ezali premier épisode. Boko zwa deuxième épisode oyo makambo eza kokende minute oyo ke famille oyo baperdaki mwana. Mwasi oyo wana oyo aboti na mobali ya bato. Sikoyo akomi koya koluka mobali azo reconnaître ye te. Pe mobali alingi su kosentir ya ata moke te na bana 6. Na kozana besoin ba commentaire na bino. Bino bolobi bozali bosabona na kati Diba TV. Et Diba TV monganga spiritualité atanga ba kombo na bino. Boza kopanza link mais boko komati. Fiston Kabwena, Simplice Umbere Mbere de Tonadio, Dadi Nitu, Chantal Nzanzou, Joseph Lumbala, l'homme de Messier. Et Diba TV en Oyo. Oyo saison 2. Toke na masolo ya kati. Naza na besoin ba commentaire sur Oyo. Tout le monde a rien. Les solo oyo ezali somo. Ezo sala mala minute la kati Australie eza ko yinda mabe. Bato ki sasa baza ko benga bato ya mobali azongi pa na ye. Azo akize siko famille ya mwasi. Babomi mwasi na ye, yango batindeli ye, mama leki po ya kovanda wana po koma pe mwasi na ye. Botala makambo ndenge ezali kokende. Koto oyo pe oyo susu babotisi bana 6, aza ko croire te mobali na kei wapi. Bayemboka. Toko kende wapi. Bokozwa deuxième épisode. Consommer émission oyo na motema no mobimba. Partagez à vous au sepela. Tellement que je vous aime beaucoup. De partout boali. Au boza ko assister biso physiquement, matériellement, financièrement na ba conseil. Bolembati. Pesi bino ba mbote de partout boali. Maman Lidi na mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada, ya France, ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora au komikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit. Eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na ba numéro oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140. Pona ba terrain na biso eza ya kobangela te.
L'État a